IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ta chaîne ensemble. Na ko s'attacher na nzambe ya koluka itongo midi poko lelo na benga mosali na nzambe bien meza biloko musupu ebima na kati na vie na ezo sengo attachement makasi na nzambe eza na ba destiné musufu po kota na vie na ezo senga faut s'attacher makasi na nzambe bien mais rite ai tant baena orpa soko tangi bible tant orpa longe pene pene na omi bien mais esala kata makele dete batu mususu na nzela na yo balongwa sans makele parce que baza na destination vie noté batu mususu balongwa na vie na yo o forçate parce que baza na destination vie na yo te na te une église na lobi ezaki na mama moko azaki na mibale bazo senga ye loboko babala ye mais mobali oyo ayaka po asu o nzamba lobaki mobala vie na ye bayoka na ate mais o azo ya nzamba zo babiye te yenda zo memene tendresse makasi ya des fois na vie na yo bato ozo collaborer na bango o nzamba zo babike bango nde bakosunga yo nde boyoka na kate mais ba o baza nzamba bi bango te nde bazo ya na ba image ya malamu yango mwana na nzambe nyonso faut s'attacher na nzambe pour avoir une vision claire bime muto za nakata attachement nzamba za na vision claire au mona makambo nzamba luba na epa comprendre ni akutambisa makambo bime na rite ndila kwa kaka ngama ki makasi na Naomi parce que comprendre que Naomi aza bénédiction pour na ye tant bazongi na mboka o esika humiliation kanga ki bango bime bible lobi ke Boaz ya ki ko bima pe ayeba ko bala rite tazonga ki na kati na dipamboli na ye bime nzambe ayebi eza na makambo susu na vie lelo ozo mitika yango ozo linga ko simba te olinga ka nzamba sala oyo lingi be mesa na para nzambe nakata komba spirituel basunga nzambe te makamseko ke ezo ke pe ama bene bande mena suko sebuli makambo suko mwana su nzeleza te mena suko zu kimia be me kolinga te sala nzamba sala ka makambo ozo sepela be nakata ekola nzambe okomona ba makambo susu ekole musu nzamba zo lekiso ezo kolongolo ba caractère amabe ezo matin dimension prière be me yo iba kola mukana déserté oyiba kola mukana butu oyiba komata ba prière oyiba komata ba retraite bokomi komata par rapport à ba prière bien mais nzamba lika atteindre objectif moko songolo possible sur le pamboli mais na yebi ke nzamba osalela bien mais kanga makaka na nzambe l'attachement wana ekofungolo banzela attachement na nzambe ekomi so sa valeur attachement na nzambe ekopeso kimia bien mais changer attitude on a début année kota la gauche droite te bien motel li bato esimbité hotel li bato esuite mais ce que cette fois-ci nzambe na première position moto alandelaka alingaka kokangama na nzambe tango nyonso na vie na ye amona ka victoire des fois même surtout mona makambo zo ya makasi kotala bitumba te bien aimé kotala peta ya situation na durée na ngote bible tel si biso que moi so pendant 38 ans ya makila mais bible lobi na biso que azwaka guérison c'est qu'ils en a tant nyonso tout na kata situation na yo ezala 2 ans ezala 6 ans ezala une année ezala 3 ans yeba que un temps moko solution ezali attache-toi à Dieu kota la gauche droite ko pesa pe explication mingi te au moins mwana nzambe musu azana ba komba ebele asaka muto ko expliquer makambo même est-ce que bato zo expliquer ba yoka nzambe est-ce que bato zo expliquer wana makambo nzamba rubano ba yoka ngote au moins pe mutu musu na vie na ye azolinga contredire volonté nzambe na kati na vie na ndenge ke akoba yo makambo so ba nzamba lo makabo ete est-ce que nzamba simba kabo est-ce que nzamba tinda ki bien mais soki yo so yoka nzambe nzamba tinda o sala likambwana kota na bato te bien aimé salela o nzamba zo lo bana parce que yango ndeza victoire na yo mutu na mutu sana ndenge ne bla eza bato musu ba bika na ba 3 jours à prière à côté moi biki est-ce IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom na bana nzambe, shalom na bandimeta IHP Média, shalom na ba mama nyonso surtout oyo bandimaka Yesu Masiya mokonzi obiki nzambe apambola bino, shalom na bato so bapesi biso confiance na musala oyo en tout cas nzambe apambola bino. Sans plus tarder, tobimbi mitu na biso to tika makambo na biso na mboka nzambe wana azala na biso elongo. Papa topesi yo merci banda na biso musala oyo titokoma na suka assister biso oya yote zala musika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Lelo nzambe a dit biso en cœur de partager sur l'attachement
ndenge nini mwana nzambe akoki kosattache na nzambe mpo asimba bénédiction na ye. Toza na début année nzambe ayebi esika azomema yo na ngai, nzambe ayebi makambo ya kosalela biso, nzambe ayebi bitumba oyo akobundela biso, nzambe ayebi bisika azomema yo na ngai malgré bacirconstance tozotraverse, mais tokoperdre espoir te, tokokitisa mpe maboko te, parce que toza na nzambe oyo aza na bomoi akosalela yo na ngai mpo totémoigne. Togumbi mitu na biso totangi na Bible, tozotanga na Rite, nazwi Rite 1, nazwi verset 14 na tangi na kombo na Yesu. Rite 1 15 à 16 na tangi na kombo na Yesu. Naomi dit à Rite, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retournée comme ta belle sœur. Rite répondit, ne me presse pas à te laisser, ne détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai entré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si l'autre chose que la mort vient nous séparer de toi. Amen. Bien-aimé, awa tozotanga lisolo ya Rite tokozwa ata ba 3-4 points oyo nzambe akotia yo nanga en cœur to partager. Rite Naomi azalaki na mobali na ye na mboka moko songolo, batalaki na badifficulté makasi. Après na mama moko babite tolongwa awa toke na mboka mosusu kuna po tokuna nde tokozwa lisengo na bamakambo tozosenga nzambe. Alors bisika bango bakomaki, Bible elobi na biso mobali na bana na ye mibale bakufaki. Tant bakufi à perdre akomi kolobaki azonga na mboka oyo esika ya utaki. Bien-aimé, point liboso ezali komanki ya écoute. Bien-aimé, moto aza attaché na nzambe, faut azaka moto ayokaka nzambe makasi. Mutu moko ta ko kosala attachement na nzambe soka azoyoka nzambe te. Bien-aimé, koza na attachement na nzambe, attachement ezali kokangama na nzambe na makambo oyo alaka yo, na bapromese oyo apesa yo, na makambo oyo alakisa yo, yango ndo ozokangama neti okoma na suka. Bien-aimé, yo nzambe alakisa yo bonheur, nzambe alakisa yo victoire, nzambe alakisa yo likamoko songolo keza na faveur na yo. Bien-aimé, okoki kozwa ngo jamais maboko akokangama. Ezosenga yo o multiplier ba prière pote okangama na kati na batachement poto simba lipamboli. Rite azaki na écoute te, na kozanga écoute à déplacer. Bien-aimé, ezana bato bele ba perda makambo ebele parce que batuna nzambe te. Bien makambo ebele oyo ozosala oyo ka nzambe te, otuna nzambe te, osala ngo bongo ikosa pe 15 ans 20 ans ozotourner en rond. Mais mutu oyo pardon ayoka nzambe, mutu wana asalaka na précision. Ayebi ke temps on a temps on a yoki nzambe na osala boy, temps on a temps on a okende boy. Bien okozala mutu jamais ya komitungisama parce que oyoka nzambe. Bien il faut to s'attacher na nzambe na kata ba promesse wa pesi biso, na kata ba makambo tozoluka kosala, na kata ba makambo tozolinga to simba. Soki to kangami na nzambe to kosimba. Bien nzambe azanzamba silokante. Nzambe azanzambe oya ria ya te. Nzambe ezosenga yo nanga to kota na profondeur poto simba. Naomi ayoka ki nzambe te a déplacer. OK bitumba mususu ekomela kabiso, il faut ya eza ba mal nécessaire. Na kata bitumba na tant to kotisu na mozindo a prière nde to simbi dipamboli. Naomi aboye kokota na mozindo tant passe liki a déplacer. Bien ba déplacement mususu nzambe na ndobaka na butu na moyo nzambe basunga kaite na délivrance pe basunga ka nzambe te. Nzamba komema ole mususu na betape mususu ba humiliation akomema ope tous contre un akomema yo pe batu babwaka yo akomema ope ozape na muto kosunga te. Mais mukolo so vivre ka ba miracle nzambe za batu mususu soko tali azana puite azana musala te azana mukanda te asaka eloko te ma va par la grâce de Dieu. Ba komba mse kome na kabiso bien mais nzamba zo lingaka yo nanga to mata na ba dimension prière ya makasi to luka nzambe lokwa na to luka te ezamba biloko musu na ba vie ya mutu nzamba ko kisaka ba promesse na ye par rapport ya ndengo luka nzambe kala biloko musu zo vivre lelo ezaba fruit ya prière ba 5 ans ezaba fruit ya ba prière ba 10 ans ezaba fruit ya ba prière 7 ans parce que tozaki bomoko na nzambo koko taper mabonde plus que lindi na prière plus que bitumba makasi plus que lindi na prière plus que zo ba humiliation plus que zo
ozodina ba prière puisque makambo ezo simba te puisque ozodina ba prière puisque bitumba ezo changer ba fond bien aimé ni koloba te ke nzamba atiki bien aimé na kata ba silence nzambe eza na ba travail nzambe ezo salama ezo senga yo mata na kata ba prière pour te nzamba selo bien aimé ce que oza na kata attachement nzambe au côté témoigner na témoigner na kata église na kata na matin na lobiki j'avais 17 ans o nzambe amemaki ngai na boti mwana nga liboso ta na boti mwana de 17 à 25 ans na boti 5 ban bien me defale mususu na kukai koloba ke nzamba lingi ngati defale mususu koloba ke nzamba lingi ngati mezaki ekola nzambe bien nzamba yebi ta na monike na komi na ba situation wana natali no côté natali papa kutu te natali papa te natali mama te na ke ko s'attacher na nzambe na ko s'attacher na nzambe ya koluka itongo midi poko lelo na benga mosali na nzambe bien meza biloko musupu ebima na kati na vie na ezo sengo attachement makasi na nzambe eza na ba destiné musupu po kota na vie na ezo senga faut s'attacher makasi na nzambe bien mais rite ay tant bayena or parce que tangi bible tant or pas longue pene na omi bien mais esala kata makele te batu mususu na nzela na yo ba longwa sans makele parce que baza na destination vie noté batu mususu ba longwa na vie na yo o forçate parce que baza na destination vie na yo te na te une église na lobi ezaki na mama moko azaki na mibali bazo senga loboko babala ye mais mobali oyo ayaka po asu o nzaba lobaki mobala vie na bayoka na ate mais o azo ya nzamba zo abi yete yenda zo memele tendresse makasi il y a des fois na vie na yo bato zo collaborer na bango o nzamba zo abi ke bango nde bakosunga yo nde boyoka na kate mais ba o baza nzamba bi bango te nde bazo ya na ba image ya malamu yango mwana nzambe nyonso faut s'attacher na nzambe pour avoir une vision claire bime muto za na kata attachement nzamba za na vision claire au mona makambo nzamba luba na epa comprendre ni akutambisa makambo bime na rite nila kwa kaka ngama ki makasi na Naomi parce que comprendre que Naomi a sa bénédiction pour na ye tant bazongi na mboka oyo esika humiliation kangaki bango beme bible lobi ke Boaz yaki ko bima pe ayeba ko bala rite tazonga ki na kati na dipamboli na ye beme nzambe ayebi ezala makambo mususu na vie lelo ozo mitika yango ozo linga ko simba te olinga ka nzamba sala oyo lingi beme sana para nzambe na kata komba spirituel basunga nzambe te makambo seko ke ezo ke pe ama bene bande mena suko sekuli makambo sipozo mwana msu nzeleza te mena suko zwi kimia beme kolinga te sala nzamba sala ka makambo ozo sepela beme na kata ekola nzambe okomona ba makambo mususu ekole mususu nzamba zo lekisa ezo kolongolo ba caractère mabe ezo mato dimension prière beme yo iba kola mukana déserté oyiba kola mukana butu oyiba ko mata ba prière oyiba ko mata ba réalité te bokomi ko mata par rapport ba prière bien mais nzamba alinga atteindre objectif moko songolo possible sur le pamboli mais na yebi ke nzamba osalela wa bien mais kanga makaka na nzambe l'attachement wana ekofungwelo banzela attachement na nzambe ekom so moi sa valeur attachement na nzambe ekopeso kimia bien mais changer attitude on a début année kota la gauche droite te bien monter li bato esimbité hôtel li bato ezuite mais est-ce que cette fois-ci nzambe na première position moto alandelaka alingaka kokangama na nzambe tango nyonso na vie na ye amona ka victoire des fois même surtout mona makambo ezo ya makasi otala bitumba te bien aimé otala peta ya situation na durée na ngote bible tel si biso que moi so pendant 38 ans ya makila mais bible lobi na biso ke azwaka guérison c'est qu'ils en ba tant nyonso tout na kata situation na yo ezala 2 ans ezala 6 ans ezala une année ezala 3 ans yeba ke un tongo moko solution ezali attache-toi à Dieu kota la gauche droite ko pesa pe explication mingi te au moins mwana nzambe musu azana ba komba ebele asaka muto ko expliquer makambo même est-ce que bato zo expliquer ba yoka nzambe est-ce que bato zo expliquer wana makambo nzamba rubano ba yoka ngote au moins pe mutu musu na vie na ye azolinga contredire volonté nzambe na kati na vie na ndenge ke akoba yo makambo so ba nzamba lo bakaboete est-ce que nzamba simba kabo est-ce que nzamba tinda ki bien mais soki yo so yoka nzambe nzamba tinda osala likambwana kota na bato te bien aimé salela o nzamba zo lobana parce que yango nde eza victoire na yo mutu na mutu sana ndenge ne bia eza bato musu babika na ba 3 jours à prière à côté en wabiki est-ce que likambo eza ya 3 jours à prière eza bato musu fa pesa offrande pour likambo eza solution eza mutu mususu fa soutenir babola kaka pour makambo bika eza na mutu mususu il faut azala kati na vie ya sanctification eza na mutu mususu fa sala kaka volonté nzambe eza na mutu mususu fa sala ka o nzamba zo tinda ndatosi bien yo na kata problème po fungo mezo sengani yango zo na kata bible mutu na mutu soko teli ba délivrance abato za ki lolenge na lolenge
Joseph azaki na délivrance na ndenge na Rite pas délivrance na ndenge na Esther pa ya ezaki ndenge musu bene me mutu na mutu nzambe abundaki otali pe kuna Mardoché pe nzambe abundelaki na lolenge na bene me mutu na mutu azana ndenge na bene me kolinga te ke soki nzambe asailaki na jeune pe de jeune priate soki nzambe asala bene me yo lingaka koyiba volonté nzambe ya yo nzambe azosenga nini tamso yo nzambe esenga sacrifice au gêner au prier c'est banda siko kopesa nzambe opese banda kokota na ba retraite yayo mata 3 jours yayo zana via sanctification yayo banda koyembela nzambe yayo mutu na mutu pour te délivrance fois linga ye banzambe yo lokokota na kata master lokola ye nzamba sele bwinga pena selete yo kanzambe attache toi à Dieu ça la volonté nzambe be nzamba ofungwelo be mezana makamso nzambe so linga sele biso amema biso kana ba dimension mo poto comprendre or pasaki na kata révélation te mérite azalaki nao lingaka bisika nyonso to bine me na te aka l'église na lobi mibali baze ebele pourquoi nzambe permettre kaka gens za mobali na yo basi baze ebele pourquoi marie jeanne azalaka mwasi na yo bemeza langage kasa nzambe l'église ezebele pourquoi yo sambela na église pourquoi nzambe alingi mutu azala pasteur na yo bemeza langage kasa nzambe ba famille ezebele pourquoi ka yo nzambe alinga za na famille matondo bien na kata famille matondo wana ezala makambo nzambe face à les deux eko dépendre peka na yo ne faut tele mobonda yo faut zo aller devant yo faut bunda il faut que ta ba retraite na grâce nzambe peso pour te délivrer ces âmes attache-toi à Dieu kangama na nzambe Rita kangama kina Naomi amona ki victoire na yo bien que tu as liboso simba qui te mi bali mi milaki Boaz bien makamso tam so 5 kilo be simba qui te o eza 2022 nzamba ko peso Boaz no na 2022 bien mais attache-toi à Dieu kangama na nzambe bien nzamba opeso bikam na ka ko consoler mutu moko na media lelo ami moneka za désespéré attache-toi à Dieu attache so simba te bandela compteur balola penda compteur on est bandela 0 bien mais banda ko compter 1 2 3 tu ko mana 10 au témoigner bolam na nzambe nzamba i makambo alinga salela o ko tato le nzamba peso apambola yo voilà où nzamba memaki biso to partager na thème kitoko l'attachement bien mais kangama na nzambe ko anda bambonga mokilité ko anda makambo ezo lekate bakambo surtout ça tout est vanité situation so ko leka bien aimé et là comment côté séduire yo pour perdre des volontés nzambe bien mais yo kanzambe o nzamba loba no sala ko tala no batamokilité po batamoki bazana résultat mo ba opesi te nzambe ni mta opesi résultat sala o nzamba zo loba na kata attachement no ekofungolela yo ekopesa yo ekomemona ba dimension bien mais ça batobele nzamba loba na bango soutenir babola yo soutenir musana nzambe nous binza pambola musana nzambe na pese poani na sabu poani bien mais tango yo zo boya nzambe pe moya pambola ezate mutu nso sana o nzamba lobela kaye pambola o nzamba lobino sala o nzamba linga lobano ko témoigner nzamba pambolo vraiment na pamboli bande ko nso to balanda ki biso to nzambe ya pambola bino attache-toi à Dieu to za début année et ko simba nzamba za na contrôle akobundelo tina suka ko témoigner nzambe apambola yo to gumi mutu na biso papa to peso merci o bandaki na biso ko komina biso na suka merci pour na maloba kitoko ko bina biso to ndimi que cette année to za ko sa tambola no pe to ko sa tachino tina suka to ko mona bilembo Rita lemba kitaka ngama kina Naomi tina suka ndabi misaki Boaz na ye biso pe to ko lemba te to ko kende tina suka to ko simba lipamboli pe to ko témoigner na kombo na Yesu Masia amen nzamba pambola bino voilà numéro mosakoliza wana soko za na problème binga na ebite nzamba za na contrôle ko témoigner nzamba pambola bye IHP Media, la chaîne qui vous édifie.